Kasi eza pela ba membre mosusu ya opposition o ba sipelite na likamisi wana ba lobia sali likamisi wana yemoro sans consulter bango bosuka wapi bonka bana ngo ou bien bato yo yoki na baka moko mosusu wa kati opposition Kabila saka musa munene Kabila longola kabiso mo bambumo ya mabeto akana bango na kati opposition mbela elombe Félix G7 mobimbe nimi yango AR mobimbe nimi yango ndeko mate failo akambaka dynamique andimi yango oyo yo moni abike te makambo ne tali biso te ya bambuma mabe oyo babunda po intérêt mabumo ya bango oyo bakomi na bakalkil soka lali alamuki azolota ke chibala koya kota musuna la moto bakodebosaka mikolo ekoya mais po ne lombe abite L'union na obundela intérêt libumo yanga te na obundela peuple congolais o ana besoin de départ Kabila ndeli bango wana ngana eko bundela o ya lobby nyonso tout eko komela na via ndimi yango ni mission moko le kati même lomba lobby a milengeli lokwa biso bilengo to mibenga ka ba fiti prisonnier politique andeko Kabila ye pa lobby milengeli lobby kino to koma le 31 décembre mukolo to benga ngo za jour avec résurrection pour na mbutambo tu Tshisekedi pour yeba que Tshisekedi akosekwa le 31 akosekwa ye moko te akosekwa na moto lokwa Mamadou Ndala na bato nyonso olenga nkoi chibala lisanga bonganga babomisaka le 19 septembre 2016 bakosekwa na bato wana na biso bato to wana bomoi to sangana pona koyakisa Kabila ke le 31 décembre Kabila koza sous présidente bao ba contre likanisa le 19 c'est que baba ngunya baba to balingi bokonza Kabila umela oki yango réponse na bango Kabila kokende mama oki yango na ebiso kanga data lelo que Kabila a kokende le 31 décembre et à jour à résurrection Tshisekedi akose ko na puissance au bokonzo kokoka ko maîtriser yango te oki yango kanga data lelo makabo yo et puis biso bato to mibenga ka ba fiti prisonnier politique ya régime to milenge oyo nyonso bango balingi to pesa bango soki ya vi na biso to kopesa go Kabila boza préparer ba kanga bino non seulement na lobi na to ba fiti prisonnier politique ya bokonzo et puis nga na moto na milenge la déjà na misala même ba bengi lo kasa testament pour na mwano ya ngai na bakango mwano angadi za kakelashi lelo nga tata na ye bitumba oyo na enseignement Etienne Tshisekedi wa Mulumba Bible ya tikela biso totanga katongo midi pokwa soki totangi yango pesi biso makasi tobite tobe na mboko moko Kongo bakoki kozwa biso bolumbu te na kati ya mboko ya biso peuple oyo amokonzi ya ngai na Kabila oyo apesaka peuple Kabila manda mibale ye wana moto yebisi Kabila lobi te oaki mona mosalo ya ngai mosalo na pesa ko sa na sommet à l'état ata moko to réaliser yango kombo no eza nini kendeni zomo kitano ya yo sa nini aya lokwa yo zangi dofe olingo fanda na makasi biso to bito kotele mobe na article 64 alinéa 1 alinéa 2 et un avantage ya biso peuple congolais pour Kabila biso na mandataire wa komi ko sala ya lokwa zubo konzo na makasi régime bagangise bobi moto sanga eloko ate oki yango tokotelema po to milengeli déjà nyoso bango baluki to pesa bango tokopesa bango le 31 décembre. Le Serge Ndombi na été nipe kuna ya Assemblée nationale loi électorale qui voté sans ba député et opposition bango balobi basepela kité babimi siko ata basepela kité babimi yango ponami esengeli ete moto o aza bisiki ebele na basiège ebele na bato bavote ebele ndazala na kati ya Assemblée nationale lokola moponami likanisi na yo eza nini lokwa akongole mama loi électorale wana biso tobenga ngo ya loi diabolique oki yango bato ya bokonzo motemo ya bango babalola yango na ndenge ya nsima mabe balakisi misalo ya bango motemo alikundo bakanango po bango balinga kobe libumo ya bango na mabengo ya bango okoka bango bayeba bina mo o Congo beye émergence 2030 émergence ya be bandako bango baosomba bafandi na mayolo ya bango ya mabe mama tozonga nano awa sima pourquoi chaque fois sur biso tolingi tokende na makambo babengi maponami il faut bokonza Kabila elaka biso révision ya loi électorale
utilité nango betina nango ya nini na moment oyo. Et puis chose grave na makambo no yebani Assemblée nationale wana mudana légitimité ate yemoko Kabila ali sous na légitimité te boni bokwa kosala révision ya loi électorale elingo la kisake bato motemo ali kundo bakanango bazima yelo ya mabe ya koluka basala parti état PPRD azima kanisa kokoma parti état na Congo po Kabila vanda seko ne seko na ebonga na biso toyebisi bango lokuta na bango. Oki mama Olga, loi électorale wana toyebisi peuple congolais il faut ko boycotter yango et amakanisa mabe. Ya loi ya balikanisation tozobenga oki assemblée wana utange anga kombo assemblée te. Kuna bato nyosu bajilobi bato akanyaka. Bato babundaka po na peuple te. Mokomsu na kutani na moko obi moko zo sangani abi ata bolobi ngana ka eli na province bate lokwa na kata capitale abino na Kinshasa bato bataka télévision baokaka makambo bobaka bato bana mwa conscience kuna nga l'essentiel ya déjà na tonga mo hôpital oyo ngai kuna nga l'essentiel na pesaka batisi baetando ya bino awa kuna lekaka te do ata na ya na se ba parti suka na kokende kuna bakovuta nga na bido yo moni ba congolais wana baba zoba ti ba pesa ka yo bavua na bango bandimi babite yo salela kabiso mokolo ali bakolala balamuki babite dolongolo na mosala tokopesa ko lisu bavua te mama loi wana ya bomba retardement pour na mboka o Congo ya makanisho ya mabe o ndeko sadalo nga bengaka gouverneur général wana ya sadarisation yango wana likanisho ya bango na musika na pesi longoni na pulutu lokondo na ido ya zana ngo ya malamu magega kana bango kuna na majorité habité oza mabe po na Congo fo sa ni koloba loi wana mama biso to rejeter yango ya bloc tobi Kabila ali sous na légitimité te ni assemblée nationale wana boni bokoiko ya na loi électorale elingi ko la kisake PPRD alinga ko ma parti état na Congo tango bango babike ba parti politique ebotami lokwa mayebo lokwa bambinzo baponika ba parti minene mais tuna ni bango mama nani wasinyaka si un ministre ya bango gouverneur général de Kosada motasi mikolo uti koleka uti kobota parti de malette mosusu parti ya Basile Longo oyo yemoko Basile eza manière moko pona ko éliminer ba parti mama yoka Basile Longo asesi parti oyo ye Sadala signé na lokasa ye Basile autorité morale oyo ayebo kitani na ye président comme na ni grand frère oyo ye omoni ba parti de malette fallait bakanga yango wana na yebiso tango bango babi ba parti de malette bana moto babengaka kuna ale atundo akwakola katongo midi pokwa ye banda sesa parti kilo lelo parti na ezanga siège kwa sangisa bali bato alingomba ya famille politique waye na ebite soki baka akoyebiso mema mwaka nyako ya yo place do kuta na poto sa beno osombwa makopo poto fanda ya kana misolo ya ko pesa bango te bokonzana ni esa bongo esa mobe sous le patronage nani ande ko Kabila nyoso wana biso tobi ya mayelo ya mabe bango banango ya motemo ali kundu balingi kimya na Congo te moko musuna baka ke Kabila obe na likanisi moko akozwa Congo akochango likola tono essence yango miso ya bango tango babi makambo na bango baina ngo vote électronique mama na Afrique mobimba pays moko de sa ya makambo vote électronique même na Europe esiko makambo kimya sele samaka kuna basaka makambo wana te babi le monde évolué mama kolanda makambo nanga oloba te nanga lokwa lindanda na loboko Kabila bimisa na makambo maponami oki yango makambo maponami soko zo bakochaka nanga te cha Kabila moto memi biso na etat otokomi lelo de 2012 kino lelo Kabila bwa kosesa maponami na volonté ya ye nanga babete lokwa lindanda bimisi so ya jazz do yoki alobi au vote électronique babete na rythme reggae ya changer ayebisi biso calendrier électoral tuna etango abi makambo calendrier électoral mikolo elekaki mama nanga yebisaka ba congolais abi faut bozela timu ko 6 enrôlement bo pesa 54 jours 54 jours pe ekomi calendrier électoral na 2018 elingi olakisaka Kabila na volonté kosesa maponami te oki yango oyo lobi nanga yango lobi Kabila oyo lobi Kabila yango oyo bananga omoni ke quand Dieu dit non déjà dit non à Kabila mama nyoso bango bazo sala tango bake na réunion na bango okiti basangani minako réunion bakende ko sala
o minako bande ko féliciter nanga na ndenga kosa ba congolais abi déjà to réussir na mission na biso ko kosa bango ya makambo vote électronique to pesi su na longoni na patriote ya police abimisa ki son wana o mokili mobimbati na jeune Afrique bimisi yango message wana bayimboka bayoka mama Kabila na besoin ko sesa mapona mite yeba yango mokola lelo loi électoral wana eza loi to bengi ya balkanisation bana makanisa ko kabola Congo bato wana bana makanisa ko kabola Congo mais on a voté déjà à tout le bisiko mama yo ekena sena quand il faut parler dans pays baroso balobi ceux qui bango ba sécurité ba bima ba sécurité bao ba sécurité ba voter mama ekena sena na kati na bango ba voter ya biso makambo le kayo bi système le kana na assemblée nationale wana mingi ba bi ke na ba moma assemblée ça paye. Mina quoi on a problème kino lelo na zo biso ba assistant parlementaire nyonso bisolo bazwa ka soute. Mais ba uti ko bimisa misolo po na loi électorale misolo bimi akopesa ba député po ba kende ko voter loi wana. Biso to bi ni minako ni sada moto ana qualité ensemble wana yana qualité te ya kolekisa loi électorale wana po moko te kati na bango ana légitimité. O balingi basala et obe na objectif moko ya kokabola Congo. Pourquoi tu as objectif à loi électorale à kokabola Congo? Bato yo baye ba fragilité loko to bengi unité nationale et abato bokonjo. Mobutu aka na mabe mais Mobutu alitaka po na bomoko mongala ebana kate muluba ebana kate mosoila ebana kate ni moto abandundu mais bokonjo ye na 2006 babike moto abakoma gouvernement va obe moto province oki yango originaire ya province wana basuki wana te tango bazwa na balwa modèle wana bayebi ke bango déjà baya ba matise logo to bengi na likota li français ba sala promotion ya biloko ba bengi ni ya tribalisme ogo association Kasai Debo ogo ka moto moko aka député aka président kuna ogo association Katanga Debu moto moko aka kuna awa ba komi na ba 26 provinces ba yebi ke 5 provinces ba sesi ba association ya bango tango yogo ya na loi wana ndiye bazwa ki mission ke logo amanda Kabila zo sila de tika Congo kabona mais tobisi bango le kutana bango Congo ko demeurer uni. Et puis biso to milengeli pona ko défendre Congo jusqu'à ce que s'il s'agit de payer prix que moto ya biso bakata yango to milengeli mamoka to milengeli bakata bido moto du 19 to le 31 décembre kasi ba oyo ba boy marche pour les 19 ba opposants au ba boy pour participer à la marche les 19 au kanisi baza parmi ba o bazo calculer au cas où remaniement et salami le quoi bazo ka kesa ma créaté pour bazo na yebisio le komoko fe bakango bokonzo bakana moto moko nga benga commissionnaire officiel à débauchage comme on est dans tout le monde ye akamoto asoki bakana makambo etali stratégie na PPRD bato babi baboyi marche les 19 soko landeli bango zonga bato moko bafrekataka moto wana bayebani mbilingo bolinga bakotsa na opinion mama o elombe Félix Tshisekedi soki ayaki koyoki kati ya G7 bato baboyi yango soki alaki oyoki ke Martin Fayulu aboyi yango oyoki elombe Frank Diongo aboyi yango be moto lokwa Monidela aboyi yango tongeto bato ta mosusu baboyi Félix azwa kita ko consulter bango te mais boya wana tunanga baba posangu bade babi de losu mapona meye ya solo crédible motako photo bango ate mais ba parti na bango de malade bazali sanga quand même na batebele pour la nini ko akoyi ko zolikanisi ya bongo yemo ko sanki aluka bongo pe ko kabola makanisi na bango sanga na ba mokomuso bi na bakango medfa peuple congolais nde moto mokonzo opposition za ba individu te mama opposition sur les peuple à victime ya bokonza Kabila sali mandat peuple congolais moto a besoin de départ à Kabila lango ba congolais ba lo ba yangwana ya départ ya ndeko Kabila ya teko te muswahili ubete ya départ ya ndeko Kabila ko za mokoni Kabila na longola biso suspense amelisa ba congolais ma ya kimya lo bagete maponami ekoya na kozaka su candidat te ana courage wana te tant que yazo batte biso to mona kama beali tant que yo bité to moni gouverneur général aye na sa constitution mama wana est yo so mona Kabila to sa constitution to aka na detu bokonza Kabila changer tout combien comme constitution est à la modifier et niveau la kisake batouana ban intérêt à peuple congolais au biso to goyisa ba peuple congolais loi électorale wana biso ya bango balingi ba kokiseza ko kabola mboka
l'électorat wana objectif nango ya PPRD alinga koma parti état ponde ko Kabila afanda libela na ebonga seko na seko mais biso toyebisi bango magelo ya bango basali ya mabe ya niamuni ya motema likundo ya bango nous sommes prêts mamolga pour na mboka oto libérer Congo poto futa niyo kosenga biso to futa yango matondo ndeko kape na tondo matondo mamolga matondo pe mingi na bino bandeko balandi ya Congo mboka ya solo bosikola na bokebi nyonso mwana mboka Serge Kindomba ye oyo azali bongo na kati ya lisanga ya bilenge ya rassemblement ya solo longo na mwana mboka Serge Kindomba tosili bongo kosolola ya motuya oyo esengela kiboyeba matondo lisusu nde tomonani balasima kaka bona makambo ya